Waouh. Waouh. Olobi papa Patrick to moni pe na ba œuvre d'art na yo mais to moni est différent quand même na bisika to wuti na bité sorte art to ko benga ngonini art moderne. Art moderne. Donc c'est la même na kuna na ba place ba rafia. Vous scripteur. Bon baza ba vani. OK, donc le scripteur de art moderne. Et puis to moni ils ont différentes sortes ya ba nyama. Net to mona crocodile, hein? Crocodile to ebité eza matière nini eza ndeti o wana mutu wana to benge nini on les a Mama Maria. Ah Mama Maria. OK, la Sainte Maria. OK, ndaka nganga o mona tango OK ndaka nganga akuti o ba poser wa akuti ba poser kuna tanga telengo abangi nanu siko bato wana babangi saka bato bato ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobiza te mingi ya kolobiza te. Ouais sikoyo na moni pe oyo na ebite to benga oni kani kaka eza kani osko ya ba chef coutumier to ndeni non kani eza ya ba chef coutumier te kani eza esungaka pe bato na même sous bato baza infirme ezo sunga bango. OK, donc même infirme otambola na oyo tambola nango ezo aider na kotambola na ye à part pe na infirme baza pe to sala mais kani eza na mwa signification na biso moto pesaka pe awa ne nazo nyata déjà kani boye l'aime pas marié so on nyata dia bambande ne nyoso batanga nazo nyata dia fina bango na bazo fina na déjà bango nyoso. Oh, et ça nouveauté pendant ngai d'attends on fini bambanda nyoso dans tous les adversaires n'a pas de poids tata moki so ba si moko mokila pas moi si ndem da simba kango le fait que azo popola boye azo bengana pe bambanda na nyoso anzela na bazala te. Oh, mais c'est surprise. Yango to benga bato na sa o ba sa liba na RDC ba ya pena awa pa monsieur le blanc awa babi soko za bambanda eloko yo ezo bengana et puis mobali soko za bambanda eloko yo ezo pungusa bango ozo nyata bango. Vraiment merci beaucoup et merci beaucoup jusque là déjà ça va to moni pe siko ba photo awa na bité ezo signifier nini na moni mama tie moi na Mukongo et puis na libokazo tout à je sais pas si mbila ou quoi et puis à maman tie ba kalebas musu na mutu musu na maboko et puis nazo mona comme si bake o ba va na sanzete hein papa memi mwana maman zo yotikela papa biloko et puis na moni maman zo keteka bebitabe na moni ba pai musu ça d'accord kalebas oui et puis drapeau nini carte ya RDC. Et puis il y a ngwana kaka et puis oyo famille hein d'accord na habité ils combien et puis ils ont matière nini dans ça il a trop en matériel dans ça il a trop cuivre hein? Oui. À part par rapport à ba tableau na salaka ils ont la moins inspiration nenge yaka oui na pesa nazo na sabande wana biso msuro bayaka ba étranger bayaka na pesa moi idée wana na pesa moi idée wana la sakiti na biso nenge ezali na la sakiti na mboka na biso nenge ezali zo tuta ba fufu na ye ayungoli yango souffrance nenge ezala kana nenge kiti na biso bansu ba yebi yango te ba prendre même na ba tableau na ngata bazo mona bazo prendre pe ba idée belé OK, donc c'est ça na créer tu bois quoi ça paye combien net oya munene oyo ezana $150 $150 wana kaka te hein na baksa on a souka. Bon, ils ont à $120. Oui, et puis il y a Mickey, ils ont à $40. Il y a moyenne, ils ont à $60 à débattre. Mais les soleils, ils ont arrêté. Toi, ils sont pas congolais. Et puis, la monnaie, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Ouais. Ils ont au bois. Tu peux sûrement fort et noir pour écrire bien à bois. OK. Après, la monnaie photo, monsieur César, awa. La monnaie, on dirait Mundele. Oui, ils ont des collègues à créer à Baïdé, mais à Zandete. D'accord. On a ce que tu m'as dit, na mesa. Na moni ba médaille belé zawana. Je sais pas, neti o nazo mona RDC. Au RDC. Oui, ça RDC. Oui. Tous la malakit RDC. Oui. Tous la ba bracelet. Oui. Tous la banyama. Banyama. Donc on a déjà o eza koba hein.
wana yango ba malakite neti koba oyo ekotala combien neti ye aza nde na $20 oyo ya mike eza na $15. Wow. Donc on déjà $20. $20. Vraiment. Et puis à Mouké Oyo, il y a $15. Wow. Naza pe na ba porte-clés, ezali toujours malakite. Malakite. Ah, tu as la malakite. Tu porte-clés combien? Porte-clés, là, juste 12 000 francs. 12 000 francs. Vraiment. Et puis dans mon yawa, ngando, hein? Ouais. Wow. On peut gagner un sali. C'est parce que ils ont un travail surtout ça là, on a une collaboration avec comme Soussou. Pour ça on a dit que nous surtout on a eu morose que on a aussi. Le fait que nous sommes en bande comme Soussou, les pe nazo baksa maé les pas na ngai. D'accord. C'est boya ngando ça combien? Donc hier minen ils ont à $20, il y a Mickey ils ont à $15. Mickey au $15. Vraiment en tout cas félicitations longo nya mingi na bata art. L'artiste est vraiment longo nyebele. Et puis dans mon awa je ne suis pas livre Bible pour le monde beaucoup si minutes biki et zo comment ouais c'est tout bien en cahier on a bien un trophée de mérite tu peux s'entrer na batamaele vraiment na bata on les a oh ils a pour na batamaele net au beta combien net est à $100 $100 à matière nini il y a bronze est-ce qu'il y a pas matière vous avez ça la matière en or bisonnet ah tout ça là or maté parce que or écoutera non likolo makasi oui na exposition ya boito ça la or te or esengaka moza mo endroit mo coffrer zo sala na yo puis aux à l'aise mais par rapport à matière tout ça la or na yebo européen na biso makasi ne to ça la ba trophée boy da o batamayele ndi bazwaka bon on a moni eza léopard ndeti yesko ndani akozwa ba chasseur to banani ye to pe ça pe ba comment ba chef d'entreprise ba patron no boy c'est pe sinwana na bureau na e ezo là que ça déjà qui bokonze. OK et puis on a papa outi zamba retour du marché retour du marché papa outi oteka outi na mateka opa outi musa de lobela ba contexte ebele oko changer dans biso mo ba artiste ko ba par rapport à œuvre boy oko lobela on peut son sujet mo ba sujet les bel to ko pesa mais si wana ko pesa nani neti wana to pesa ngo trop na bateau ba travailler bateau lemso na ba famille lemso moni que non papa asali mingi pa na ngai na ba passion na leka ba souffrance na leka nenga sali belé pour na na elo na PCT pour na ngai ceci na ngai na pesa ta est vraiment quoi boye nenga noko ke no luka na dans chasseur wana na nyama nenga no luka ki musala luki azui pour na ngai ya bolesa ka ngai yo mo na sala na sens ya chasseur wana neti wana pesa combien ye azandika $35 ah $35 OK maintenant siko to moni susu mama ne loro na mutu na ebita uti wapi et puis papa o aza chasseur hein chasseur OK voilà chasseur donc on est juste pour le chasseur ouais on a déjà combien oh wana ils ont $65 $65 et ça bronze lobby hein kuna sola na bronze OK et puis na moni bato mibale na sima kuna na ebita zo signifier nini wana zo signifier mariage eri mariage to pesa ngo trop pour ba marier ouais bato babalani bazana droit ya trophée wana na moni so mibale kuna na sima oh toujours ba marier kara on a déjà combien oh wana ils ont 80 OK d'accord nini susu autolobelité oh mingi na moni za na bureau ya ba oyo to équipara bureau te même yo pe ko zongo tena ndako na yo on aza mwana mboka poza mwana mboka OK les autres dépend des trophées qui paraté que mutu faza na bureau te trophée za pona mutu nyonso pa ko fa na palais tant amona ba province bana musupe ba yebi yango te zo expliquer bana ba étranger pe ba so bango ebe po bazo ba na RDC toza na boy toza na province boy toza na boy ezo sunga pe pona mémoire OK et puis na moni libanga oyo na ebité ezo signifier ni libanga ngo kilo boy wow batia wana yo na bureau na kotia mpe na ndako na table na yo be koto osaka ba TV na yo otie eza juste cendrier wow eza juste pour la décoration eza matière première na biso malakite toujours nde oskeza combien ye aza na $80 $80 vraiment donc ye osoko filmer nde ozoboka poussière kuna na kati to ndenge ezo dépend na yo soko bio fini osala en cendrier yo mais par rapport ya loboko kilo nazongisa nano hein osala ye cendrier te ye eza juste na décoration ya ndako décoration toujours OK $80 OK merci beaucoup et puis toye awa des automoni depuis d'accord ngonga wow doto osebuye o siko se bate kol bat ba osomba ngoto ndeni ezala trop na ba église
na l'église ba Oh, tout le monde a l'église catholique ndera oyo. Mon na ba messe na bango ba sala ka mike la lem yango na ba école pe ba utiliser ka yango. Eza moi ba ndro ebele ba tebele ba CP ba sala nango. Wow. Où est matière ni mbodi? Ye aza argent. To lambi to tie doré. Dans un malwa bronze nango. OK. Aza argent pire tundeni. Non, pire te acier. Argent kaka. OK, ndeti ko bobo teke combien? Neti oya munene oyo aza na 50. $50. Oya moyenne aza na $20. Wow. Et puis na moni sou ya modèle ango mais différent. Hein? Au matière nini? O esqueza bronze. Yango na simato vande. Aza pe somo roté hein? Aza somo roté. Yo kangi tango simbi a o kangi son. Donc on a té nzete na ye son pe ko changer pour so simbi bo son o kangi. OK. So tiki bo aussi moi likolo a changer sous son. OK. Dans le bogo ndezo pe sa son so longo le bogo no tiki libre son na pe yango moko tikani. Ndeti bronze boza combien? Neti bronze bo aza na $45. Ah d'accord, argent aza likolo ya bronze. Toteka eza par rapport à ba dimension na ba dimension nga zali. So eza dimension munene argent leki so eza dimension ya mukie bronze aleki likolo. OK. Et puis tout le monde a ba kopo awa na ebite za komela mai to ya nini? Oui, eza ba kopo ya décoration so to tape na ndaka kofi. Au moins il y a celle la trop à bronze même na ba cuillère na nyonso ezalaka ya bronze. OK. D'accord, parce que décoration yo melara mai to kota fleur. Oko tsampe kota ba fleur, oko tsampe pembe na TV, eza juste pour la décoration. Laisse boy combien kopo? Il y a na $20. $20. Wow. 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 Et puis ni na ngoto lobelité awa. Na mona et puis oyo na moni Africa. Na moni Africa, je suis écrit 100%, 100 sur 100. Et ça ni pot de fleurs Tony. Il y a pot de fleurs, il y a rotape dépend de la décoration, peut rotape na mesa, rotape na bureau na ozo mo fleurs rotape, beaucoup ça les pe. Azama ba role bela ko comme appel porte stylo, tu ba bureau na bureau tu ba biki na na kati. Asa matière nini? Il y a azamu ku ngombe. Muku wa ngombe. Wow. Donc muku wa ngombe ne bosale loko. Ah. En tout cas félicitations. Asa boy combien? Il y a juste $10. $10. Donc muku wa ngombe $10. Biso to obuaka ngo ole ngombe zi muku wa munene obuaki na fulu. OK soki ya leki na fulu wana aloko to bobenge mutaliboma mais tala œuvre bimisi tala œuvre sali tala arwa sali. Non, félicitations vraiment belé. On peut souka muku wa ngombe. Wow. Et nga na le on boira su muku wa ngombe te donc c'est na le ngombe na yo te que le muku wa. Bongo te. Mais ezala ne munene. Eza munene na biki nazala matière na ngai eza munene. Ah oui, donc nakeba na sombe na ngombe na abattoir na ye na lambi na le musulme muku na etekela yo. Yango wana. Vraiment. Merci beaucoup et puis tout le monde ba lycée kawa nebite za bani ba médaille Tony. O do sala e trop ba médaille. Yango pe na ti awa. OK. Là ba juste ba médaille. OK. Même la fille ma wakanda ba médaille wa salela ba masek. masek. La te belé wana ndé. OK, je connais si mon kobo combien? Mon kobo to teka on a 5000 francs. 5000. Bon et belé on est tout combien? Tout ça la machine. Wow. Merci beaucoup. Je pense que tu sais que comprendre déjà. Mais c'est les blancs te comprendre dans bilo on se za wana to moni ba œuvre ne se za pa na wana to comprendre ngo. Bo bengo œuvre mara maroquinerie. Elle bâtit et continue na kati to za susu. Na malakiti do eza mélangé. Vraiment. En tout cas wana to longwa. Ah mais ça apeka yo to ndenge. Ah eza ndeko na mso. Ande ko mso azana. OK. Ah to tikali awa siko to kie kuna okolongolanga. OK, merci beaucoup ndeka bina tambula nanu na tambula ka parce que naza vraiment na kati mabele na bango. Donc il faut pour la relax que naza pa na bango parce que na tikali ka boy. Pas de problème mais to lukape papa awa. To meka pe mukiro sola na ye poto moni sous sorti msusu il y a ba art awa. Oui, bonjour papa. Papa kombo nani? Ah, to ko baluka na biso liboso. Pour que tout le monde a vraiment arango malamu. Wow. Olobi papa Patrick to moni pe na ba œuvre d'art na yo mais to moni est différent quand même na bisika to wuti. Na bi te sorte art to ko benga ngonini. Art moderne. Donc c'est la même na kuna na ba place ba rafia. OK, donc le scripteur de art moderne.
et puis tomoni eza ba différentes sortes ya banyama neti o tomona crocodile hein crocodile to ebité eza matière nini ya bois eza bois nini sorti ni ya bois kambala pardon bois kambala wow o ezo uta na mboka nini utaka na RDC na RDC kaka na ba province donc eza bois kambala ndo sali ebimi boye ti en forme ya nyama wana wow neti crocodile aza combien peut-être na $25 $25 every day pesa na prix fixité pour yaka ok neti o tomona gorille to nyama nini ya gorille neti aza matière nini eza bois ebene onde babengi bois ebene onde bois kambala o bois ebene bayimba bois nyonso eza bois makasi nde yango wow obenga bois noir yango yo bois noir nde yeyo wenge ah d'accord donc bois noir nde yeyo bois noir nde yeyo oyo aza ngubu ya hippopotame wow donc inda vanda na kati ya mai abima pe libanda neti yebo aza combien ye atekaki na $45 ok allez oh bois olobi bois nini bois ebene ye nda aza combien etekaka 3 boye $20 donc ateka mayebo $60 d'accord donc nde tomoni oyo asilika sikoyo na aswanyame te soki oswanye nde akomi boye wow nde sikoyo bakangami boye combien mais na biso effre ezalaka na prix fixité oyo eyaka ok donc ndenge eyeli ndenge yo mpo kotekila soki eye likolo yo mpo teki likolo soki eye na moins cher yo mpo teki moins cher ah d'accord donc mibale oyo baza mwasi na mobali bawela fruit do baninga kaka bazowela fruit ninga basani alinga botola ye bawela fruit ok et puis awa tozomona nde basangani boye famille papa mama na bana d'accord eza famille ok nde boye siko combien nde yo siko ozotekela so neti ngana nde nayeboye na ye nasomba na osomba famille ona combien asa $50 atako bano mpe $200 nako bano mpe $50 donc aza na prix fixe te okobambaka mutu e mutu akakoli donc seke ezala nango na perte te perte mpe ezala po biloko biso ebukanaka ada perte nango ezaka ebukana mais soki ebukani te azali na perte te prix nyonso otekela ye oganye no kaka po ani mpoka aza bwa to ndeni mpoka bwa evre nde sikoyo ebimi na nzete evre sikoyo neti ye aza nzete nini eza ebene ebene mpe kado c'est la même na oyo d'accord et puis oyo aza nzete nini donc oyo na oyo baza eloko moko bisato wana na mama wana tuta pondu kambala mama zo tuta pondu et puis animateur ok mobeti mbunda donc basiste babater asko awabeta awayemba wana chasseur na mbona auti zamba azonga na mbona et puis otomoni awa afungula munoko ngubu hippopotame donc awa oyo mais ye siko afunguli munoko ok awa ndeke ye ope lisusu ope su ye rhino rhinocéros ok lion aza neti lion oyo aza matière nini ezaka bo ebene mpe kaka nga travaka mine ebene ok neti lion wana sosala nasomba ye combien ata $300 wow vraiment kitoko makasi et puis namoni papa na mama deux matières différentes ebene na kambala bazaka même prix to ndeni oyo aleki na cher d'accord et puis na nsima nango nazomona mama auti zamba auti bilanga na koni na ye na kongo azonga pale ok soki na nesoma mama na nakende na ye na opesa combien eza combien disons mama wana aza na matière nini azaka bo ebene toujours aza combien ye na bandake ba $500 wow longonya na aramboka na biso wow et puis naomona na nsima kuna bachasseur bango nyonso bachasseur c'est comme si chasseur baza bapêcheur bazali oui ok pêcheur chasseur ok neti bango mpe basaka même prix kana mama msa uti bilanga to ndeni ça dépend ba grandeur
Et puis na mona wana to be oni ke ka basuku to nene. Ai ki kamboka ezate. Te o wana ezandeti o wana mutu wana to benge nini. On les a Mama Maria. Ah Mama Maria. OK, la Sainte Maria. Oui. Wana ça ko matière nini. Wana siko bois wenge. Bois différent na ba oyo bois wenge. Oyo kuna bois wenge. Mais pourquoi bois wenge? Kakomo na ngomba. Ah, do wenge ya kata fakata te bois yango. OK, do wenge ndeza komba bois. Nzitwa ndo benga bois noir. Oui. Mais ça yango bois noir te. Bois na nde yo benga ke wenge. OK. OK. Ndesi wana la Sainte Vierge Maria, isa combien? Équation, hein? Équation, puis il y a gagné le cerveau. Ah, donc il y a mis au cerveau, ils ont ça là. Puis il y a gagné ce client, il y a un pessimba. Ah bon? Neti si qu'on a beau client. Et puis non, moi on a si makuna, maman uti bilanga ya munene na ngoli suwana. Eh, wana nde bishika to lali penza. Pesa na prix na ngo combien? Il y a $1000 en dollars, hein? Bon, hein? Wow. Ma bipe que biso mo Congo to somba œuvre d'art. Mais pourquoi to somba œuvre d'art? Parce que ça biloko le coup mboka na biso. Bato bazo banga ngo ndeti eko ningana na butu to ndenge ni. Église ndeko tsa bato ma bilo mona mutu. Non, parce que ça bokoko yo ba koko batike la biso. Est-ce que tu reçois ou et comment be mundele bon ba oteka magasin zo ba Inde ba Inde ba yo oteka la biso ba chinois. Et ça peut ka ba œuvre d'art. Hein, na sombi moi nini encadrement moko ba dessiner papa moko na maman moko. Kasi yango ya mboka na biso te. Ngwana. Et ça ka loro moko. Œuvre d'art chinois ye nango na uti nango Chine, be uti Inde ye nango neto ko somba mbangu to ndenge. Somba bilo na biso te. Siko conseil ni ko pesa na bana mboka pona ba œuvre d'art ya mboka na biso boy. Bokoko na biso. Conseil ni moi conseil mon na bana mboka. Mais suka makambo ebeno mututo akomala ba œuvre d'art na pa. Ambo. Zikande imboya bango. Ambo. Mais bino mpe na bandako na bino ezalaka te. Ngeki kozako. Ngeki kolanga la. Poto yo karao cordonnier a otambola lipape katana tailleur on la telembe pasuka. Ngana so na salle mo ki na CP na monete na pale. Vraiment. Ndeti chikoso to bo dessiner ce konga ko pi ko dessiner penga. Kana libaya mode osalingai. Wow. Wow. Et puis to ko avancer na biso papa. Nazo mona aba fruits ezawa. Na bité ba fruits on peut s'appeler bois to eza matière ni. Nyonso eza bois na bois. Bois na bois. Si ko po bimisa ngo ndeti ona mona aubergine oyo eza nini? O pilipili, ba pilipili mikia milai. Et puis oyo tondolo hein. Mbila. Ah mbila, OK. Et puis na mona bitabe et puis oyo solo. Ah d'accord. Oyo cacao hein. Cacao et païpaï, ananas, oh pomme hein. Pomme et puis pomme rouge et puis na mona avocat ba pasoli na mona masango na moni ba biloko ne soka nzete kaka. Wow. Oui bi opena na pire respect pour mutako ya papa hein. Moi systématique en vraiment si ko dans l'ensemble boy nzete kaka. Apaka loko ndio olona cacao. Apa ni. Apaka vitre oyo. Da on se tika les bois. Toujours ya mboka na biso. Wow, en tout cas félicitations makasi na musala o. Dato on former on bondo pakuli on couleur to ndeni. C'est une couleur et comme ça là. Donc lui na mbuma na couleur nango. Est-ce que tu dans l'ensemble boy combien? Oh, on a vu tout ils en 80. $80. Na boana yana $50. Mais ça na lisolo. Ya lisolo oui toujours. Lisolo zanga. Et donc nous sommes beaucoup monsieur kendara na lisolo. En tout cas longonya makasi to monde pe moi caisse moko awa. Na biteza utilité nango eza nini? Babilona na kati sawa. OK. Bobo babilona mike na kati. Oui. Ko tsanga pe caisse no bacholo fungolo bomba mbongo. Oui. OK, puis na moni ba oyo calebasse toni. Eza boîte. Yo tamai to flair toni. Ko bomba bilona kati. Na mai ndi. Et puis on a on est à jeu solitaire. Jeu solitaire de la kisi. Jeu mo ka mo ndongo mo abeta. Ah des gens des jeux de fond ta mo ka mta beta. En bon. Tu comprends te mais quand on faire comprendre biso. Top ça.
Babenyango, j'ai solitaire. Pourquoi solitaire, tu es. Ah, d'accord. Classé bambou, moi, je suis télé. Je suis télé. Ah, d'accord. Daniel, c'est ça, j'ai solitaire. Nous sommes 7 ans. Ok. Et puis, tout le monde, on a un bassin. Plateau. C'est le dessin Afrique. Oh, ce qu'il utilité dans les années. Utilité dans les restaurant sous ça la minga boire plateau tout ça là bon. Il m'a peine à parler un peu que pas malima. Mais je pèse ma casse hein. Où ils ont sorti ni à boire. À la Wenge. Voilà, net au bois, je pose à pas combien. Oh, je pèse à 300 au Kabelo. On a payé 300 au Kabelinga. Kabelo. Waouh. Et puis tout le monde a girafe à Télémi. Waouh. Waouh. Au Pégan Zété. Où ils ont sorti en Zété nini? Ils ont bois Kassa. Ah, on est à Cassia. Ok. D'accord, on a formé girafe. Girafe boit ça combien? Ça 50. Ça $50. Si on a Cassia, ça moi c'est girafe mon nez moulaï mais ça 50. Hein? Ça moi c'est. Donc il y a ça moi bois et moi c'est. D'accord. Bois na bois et na prix. Et puis tout le monde là-bas. On a tombé on ira fiat Tony. Tapis kuba. Ah tapis. Koko na biso banda olata. Po mndela kuta biso ya nyoso. Oui. Akuta so na nyoso. Oui. Yuta yiba blo na biso. Oui. Bilamba banda olata mbala. D'accord. Ndesi ko lelo banani bako olata ba chef coutumier to ndeni. Et comment est-ce que le mariage coutumier Sanction liputa. Sanction liputa ko ça fait décoration mariage coutumier. Ko ça fait décoration ya palais na. Donc ko tapeka yango na yango apona juba biloko na tse likolo na tse. OK. Oko tongela ko ba ça ko mo sala ngo pe ba poussin. OK. Dès tu on a le maître ton ndeni. So im to son pose ka 4 mètres 3 mètres. So mdengi ateka asumba 1 mètre. Le maître là on est à combien? Ateka mettre moi la $20. $1 $20. Vraiment, waouh. Tout ça qu'on néglige ma biloko kala to mon onga loka était au kindoki. Mais lelo yango des yeux en plaire. Ndé ba ki lelo hein. Et comme il mariage coutumier to ba komo yo sopa na awa. Ba luka kiti ya luka oyo, aluka ni na ko décorer vraiment en tout cas félicitations ba congolais nyons tout. Toko baka boye to konsala na continuité ya ba koko na biso. Ma yelo ba koko ba tiki na biso yango ba ndeko ba so exploiter awa. En tout cas, tu pousses na pepe na bango yango des coutumes. Babi ma côté en les cana bénédiction nuptiale sera les qui na coutume té. Donc bisognos tout avant que na bénédiction nuptiale, il faut passer d'abord par ici, to leki awa, to kokisi mi beko et puis ndé to leka. Et puis mariage chose à reconnaître na Bible, c'est mariage coutumier hein. Oui, donc et ça n'ont ma bête et ça n'ont aucune donc ça religieux bah tout le pasteur. Aussi c'est ma famille. Oui. C'est ça coutume. Donc aussi ici ma coutume. Makamba ngonde yango yo donc tango ye o salisa ba biloko nyonso ndenge ezala kaka aussi ici yango et puis au passé na bénédiction nuptiale. Merci beaucoup vraiment ndeko, merci pour l'éclectisme parce que tout le monde a kana musika mais le autre sepela ki to pousse na poto yo kapenza et utilité na ngoza ga nini ngato msusu na moni o ekoi na nzela to msusu na kota na kimi na bangi mais ton na ye na pusani na zimo mayele na comprendre que te na ko sauter ngote. Peut-être na luka pe na ye banda na nga ko ici hein babilo moi bongo parce que na comprendre ngo déjà. Merci beaucoup. Et on a toujours ça la vraiment continuité. Toujours ça la continuité na biso. Toujours tambula to moni pe ban awa pe na moni biloko ezali. To kuta na pe na ndeko za awa po biloko musu ezaka le même biloko to moni kuna mais na moni ba biloko mususu ebaki sami awa. Koko. Bonjour. Nani wana papa hein? Ok, toya. Artiste. Bonjour. Pourquoi ça la moki to mega moki ko solo là. N'habite comme bon belle la kuna artiste ka bongo zayo to nani. Ngai maître Maku. Ah maître Maku. OK, maître Cédric Maku. To moni ba biloko ngo esili déjà. Ah ouais, on to moni ndo ato yende na usine hein. Bisiko zo lambela ngo.
awa eza atelier place na sala place na zwaka nzete na bongoli yango ekomi œuvre d'art. Ndenge eza nzete ebandaka ndeti ndeni nzete yango ndeti oui bazwela biso nzete yango nde tobaki toujours eza chaîne ya biso podcast eza chaîne de référence oyo epesa biso toujours bainformation vraie bainformation réelle tomona mpena nzete yango ndenge ezalaka na ndenge ezoka ekoma waw neti oyo ebandaki kanga na osepela nakota pena na ndenge kati tozala pena penepene bolimbisi moke na baluka nazala pena na maître pena coach pour que tobetane pena kitoko oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso la côte vraiment atelier d'art atelier Eben Congo Eben Congo eza atelier ya maître Maku côté maître Maku azwaka nzete ya bongoli yango kobongola ça veut dire on a olobela eza ya banganga te mbe ozwi nzete otaye donc nde naomona nzete yango oyo nzete yango oyo nzete babengi kombo nini oyo ezali eza kambala donc kambala mais nga so namoni nzete na nzela nakosote na yango soki nakozwa yango mpe nakei nango mpe bato balamba bakwanga banini apesi bakota yango na moto mabe te nosa mabe eza mpe moko ya musala nakonéglige musala moko te eza musala kolamba kwanga eza mpe balamba yango mpe toujours na banzete o kaka oui balamba yango na banzete kaka alors mutu na musala na ye me eloko moko kaka na musala na ye mbe eloko eza kaka moko mutu mosusu azwi nzete atumbi yango ekomi makala mutu mosusu azwi nzete afasone yango ekomi œuvre d'art mutu mosusu ako azwi mpe nzete asali yango mpe ekomi kisa bokoko omona nakonéglige ndeko asalaka makala te nakonéglige mpe ndeko mpe asalaka mpe kisa bokoko te omona bango nyonso nakonéglige mpe ndeko mpe aosala mpe kwanga te mutu na mutu na mosala na ye. Ok, maintenant sikoyo nzete yango ya kambala yango nde ozosala oyo namoni eza dessin nini oyo eza kilelo eza bana basi elateli olata lelo motango akala mama na biso omona bande kozipa nzoto omona abomi nzoto alati maputa maputa wana oyo ya kilo abomi nzoto mbelelo ekomi kilelo kilelo nde c'est-à-dire atiki nega atolo bongo kaka atolo dawa aza jeune fille atiki ka atolo boye o ni bise to senge kaka kiti maboko abukine mapeka donc buka mapeka nde tolobana kilelo kaka wana kilelo wow siko o ndongo ozolamba ye boye on dirait c'est comme nango na suka te aza nanu il faut na penser nde naza boye naza kotaye ye après nsima ya kotaye après nakomi kopense ye nde akomi sikoyo lisi akomi boye akoma boye d'accord on était ni plateau au plateau. Ok. Siko soka akomi bongo après osa ndeni odécore otie okolore ye to ndeni te neti oyo aza kambala aza bwadi na kodécore lisusu te na kopense ka malamu na pakoli ye cirage nde angali. Ok, donc wana jeune fille siko soka angali ake na mesa wana combien soki akei na mesa œuvre d'art ezaka na prix fixe te vraiment nakotala mpe façon mpo okoteli mpe okosomelanga mpe kekomi $. Bon mais nzete okaka ntango osali eboye akomi $1000 eloko epesa yango valeur eza nde œuvre eza nde mutu eza nzete te mbe eza mutu nde epesa nde valeur. Et puis à tout le monde crocodile et puis à tout le monde poisson toujours kambala te oyo eza kambala oyo ezali bicarbitus donc obenga bicarbitus nde oyo pembe tobenga yango akasi ya pembe d'accord nde mbisi osoka sili akomi combien mbisi oyo nde ka na ute koyebisa yo œuvre d'art ezaka na prix fixe te ka œuvre oyo ekongindisanga mpe na 12 heures donc nde so na comprendre bien nde bozobaka eza na prix fixe te donc piseke perte ezaka nango te omoni na domaine na biso so na lobi
perte ezalaka te wana na kosi so na lobi perte ezali wana pe na kosi obi mpona yebisi yo bongo eza œuvre d'art tosala yango en fonction ya mutu omona mpona osala œuvre d'art esengeli il faut ozala na santé ya malamu il faut lia bien oraisonner mpe bien olala mpe bien omona soki ozwi na batana o nyonso soki oyebi kosalela yango nde okozala bien so omoni biso boye malgré omona elongi ya boucheni mbeme toza baresponsable ndako mpe etalelaka biso omona so nalobi eza na bénéfice ni mingi eza na perte mingi omona lelo na bandako baovivre te omona soki omoni toza kokangama mosala oyo parce que eza mosala moko boye baavantage ezali mpe ya mibale tosala yango mpona kolinga culture na biso toza kodefendre na baeffort na biso moko poiso otali na mboka mosusu lelo baza kovalorize baartiste na bango lokola bascripteur lokola biso biso so otali biso bolimbisanga po ya tv babi tv eza etando ike tv il faut ozala na bareserve omona place wana mama natika après l'interrogation naboya ofungola omona mais eloko aza kosenga il faut gouvernement à soutenir artisanal tozwi na domaine sculpture po lelo so na bimi boye na kebu batemisi ngai exemple na sai babenga sai artiste nga babenga nga artiste te po anini sai batalaka asekisaka omona pe en plus sai amisali aspect omona bato bakanisaka kozala artiste eza aspect te artiste ezali nde travail eloko ozali kosala ozali kodefendre yango nde oza nde artiste eza carte te lelo neti exemple limbisanga mama na fingi te lelo carte baartiste bakomopesa bamama mapa apesi mama mapa azwi copie ya Dubai ayaki oteka mapa na Dubai esengelaki pesa baartiste akei bapesi epe carte baartiste apresente nini aza pe artiste omona mais eza erreur grave po babi nyama na nyama bakoyeba ye na kombo na ye. Est-ce que ça arrive pas déjà que aux autres c'est la net art na yo boye au bandit papa au comme si comme bo c'est l'erreur mon que baby au perdant et comme bien au bongisa to bongisa mais comme la nga pona eza mutu ezaka un mot boye peso makambo peleke belé na mutu au mona eyate ko meki be bu obuki wana siko il faut tika osalelo mususu ti esprit ozonga bien esprit na ndinga mabete ya moral na yoko kini ba mo kanisa mabe po déjà pasteur basala de propagande bikeko biloko banganga o mo de asa le bo ba kasa mabe moral na nga evanda so evandi o mo so na simbi yango lisusu epesi elengi sikona tuna no mutuna moko o mekano ko ebisa biso parce que na moni oyo na ebite o na moni siloko munene ebite ozolingo sala ngonini oyo si je la linga na sala nde na mona mbo baby o to na nesili te to ndeni si je na linga na sala elingaki elobela mingi na jeunesse omoni komona nga boye malgré TV bimisaka bilongi ebele mais naza jeune nalingaka mingi ba œuvre na ngai na défendanga jeunesse nalobelaka jeunesse mpona batiaka mpe biso peka merci na mokonzi ya mboka tata ekolo président Fachi Beton omoni avalorisa jeunesse lelo tomona mpe premier ministre mpe jeune tomona mpe lelo bapele ekoma bakoma otya jeunesse liboso soki mpe kozala mpe batata na biso oyo balandi tata ekolo soki mpe bakozala na makanisi mpe lokola mpe ye kosoutenir jeunesse ekozala malamu boya kosoutenir biso na bamétier eloko nalinga nasala nalinga nalobela na ntina ya bagene
bagene baza négligé na badomaine na bango nalingaki na bima nango na francophonie malgré biso tozwi na biso invitation te babengisi invitation te moye bokendeka bongo eza te mama yo de omone feti babengisi yo te okende kaka c'est vrai babengi bino te ata bata royal babengi bango te bongo soki te comme eza nini omoni ntango bapeli ya baartiste esalamaka bazwaka mingi baartiste ya kombo il faut oyebi biloko wana bazwaka baartiste ya kombo eloko bato babosanaka art eza vaste art ya monene art ya monene loko akomonika nde tomona ya Congo nde mpe art ezali art ya monene base ya art epanzana lokola Congo omona il faut kokendaka baplace nyonso baartiste bazali kosolicite bango kosolana bango babina guerre soda mokie azalaka te soda nyonso aza soda tomona bamboka mosusu même bahistoire totanga bachik basi mwana mwasi ya 17 apa defanda mpe omona na domaine a mwana mokie azalaka te ledage balobaka mwana mokie babetaka mpe mbunda bakolo mpe babinaka omona soki lelo baza kotia biso na baplace na biso balongoli biso nanu bana batie biso basali tokotombola mboka babili musapi moko esokolaka misu te elongolaka mpe sili te omona na lisanga mpe na bomoko tokotombola mboka na biso eza malade naboyi mboka na biso te soki naboyaki na ngai naboya kosala mosalo naza kosala yango mpo ani nalingaka mboka na ngai nalingaka na défendre kaka culture na befort na ngai ekozala malamu so mpe baza kosoutenir biso surtout mama na biso mama ministre ya culture art surtout mama na biso soki oza kosoutenir biso ekozala malamu soki moyen ekozala mpona kosunga biso il faut ngana betaka cette émission nyonso il faut basa la classe artisanale pour la classe artisanale ne mutu nde ekosunga ba artiste oyo to bayebani te o basalama te pe ba oyo bazala posa ko koma pe ba artiste omona mena nyonso wana sikoyo non ozosala misala na oboye yebisa biso nano secret no penza ezaka nini parce que na likambo nyonso tout mon secret ezalaka neti yosko secret na yo ndenge ozocrée babiloko no secret no ezalaka vraiment nini secret ezangaka te ezala basi mosusu omona ya bimi kitoko ta osasala neka crayon ka ya 200 francs mais mutu mosusu ake batie ba make up batie banini abimi na ye kitoko te secret ezangaka te ya liboso na onalingi nayebisa bato secret nanga ezali yemei nzambe yene mutu nde apesanga nde sagesse oyo nga nalobaka ngai naza artiste leader eza yemei ye nde leader nga nde artiste kwa ye nde mutu nde apesaka nga nabimisa poaso otali baawo nga asalaka eza yango ya chiki te me ndenge osalaka boye eza mpe na badifficulté ozokutama nango wi tokutana te po tokutana yango tokutanaka yango omona ata mosusu oza na mposa osala inspiration eyeboye me nzete eza te nzete eza te omona ata mosusu bovandi baawa mpe tondi baklia mpe bakokota mpe te omona ekeko eteka marché kishu te lowa nguba siko nini yango kooloba na bayimboka na bana ekolo bamabele mame baeyan droit bacongolais parce que eza so amoni boye au nom de Jésus a sauté or que lelo même bateau baobala lelo po akende na bendition initiale il faut passer dans la coutume ya mboka na biso nini yango koloba na bateau bazalaka so amoni a sauté au nom de Jésus mama nanga na sepele natala caméra mpona omoni nga nalobaka omoni eza lokola likambo mo boye bozongela yango changement ezalaka te eloba yango fali alabai moi eloko bongo il faut osote yango tobeta lisolo oyo ekosala nini oyo ekotombola biso oyo bato bayebaka te basala ni bayeba nga mpona ngo babi oyo ayebi ayeba oyo ayebi te ayeba mpe kaka te
awaza na posa oyeba pourquoi pas ayebi te ayeba yango nalobi asala connaissance ti ayeba omoni eloko wana nalinga eso obeta liso nango te omo pa mutu na mutu asalaka marketing eloko na ye parce que ntango alobi oyo eza kindoki asala marketing église na eti bandimi baya il faut démontrer bango ti aye epa na biso asombi bikeko aye giriri moto epeli omona wana nga na beta yango na sota me eloko nga aloba na mutu ya omoni lelo bolingo ebandaka na mutu azoya te bolingo ebandaka na bino na bino nano mama na nga so nga bandi kolinga yo olinga ngai mutu tanga oya omoni bolingo wana akolinga biso bango na bo balingani ngai pe nakota pe kaka na bolingo wana mais so yo kota yo olinga ngai nte osepela na ngai te yepa aoyina ngai omona eloko ya mutu na oloba biso ba congolais tolinga nano culture na biso tozonga na ba histoire eloko oyo eza kisete mundele aya lakisa biso eloko te mundele nda ya ne ko valoriser omona mundele ye ko valoriser bakoko na biso babandede ya kosala scripture bande kosala scripture azwi nzete akati mundele ntango atala bi te musala aza osala ya makasi te nasalela ye tronçonneuse ayi na tronçonneuse nasalela début na dimine bino quand même passe omona mais mundele alakisa biso te eza kindoki te mais tout le monde en lelo maître tout le monde en lelo ndeti na ba film to talaka na ba théâtre ba film en Nigeria to mona omona so mutu mo akibi akenda ndaka nganga omona tango akenda ndaka nganga akuti o ba poser wa akuti ba poser kuna tanga talengo abangi nanu siko bato na babangi saka bato batalaka biloko wana mikano ko loko na yebisa kiyo na boya baki to sauter yango parce que na baki mutu na mutu asalaka marketing eloko na comédien wana asali marketing ya pièce na ye pièce na ebima kitoko amoni ngakutu pona ngai comédien na sali mabete a valoriser culture abangisi batu te oui yoka alakisi oyo eza culture congolais yo bangi meza batu mususu akoyo somba kindoki oyo asali wana yango nde culture congolais te culture congolais na ba œuvre omona na ba œuvre omona alakisi culture asungi biso meloko ebomi nde message omona eloko ebomi message mais alakisi culture tozo exemple ndeko na biso ya Brazzaville o nano yo artiste oyo musicien nano roga oyebe loko asali ni générique na beti oyebe la musiba tu to ya mabakria muso ya lubini nana po na oluka bikeko ezaki na clip ya nano ya roga omona keko wana omona asungi pe biso ezaka mabete mais pomezaka ya message omoni biso pe ba congolais pe to comprendre mabe yango eloko mususu na vana ndaku na otuna bi poni biso ba congolais to yamba ne ya mabende liboso mais ya malamu to yamba yango na reto yebi yango ya malamu na Congo to yamba na reto mais ya mabende to capitala yango ne rapide omona na sensi wana mutu tanga moni gigi a capitaine gigi wana omona mais a capitaine nino yo mesato evre oyo ba chaki na kwen omona ngai soki naza osala même interview na lingaka kofinga te ko critiquer pe eloko ya moninga te na lingaka na lakisa batu musala na ngai na faire comprendre batu eloko yo eza boye omoneti ngai naza chrétien neti ngai nasambela na bima naza chrétien vi nanga mobima na yebi nzambe na yebi nanga kisi te naza nanga ta ya singa loketo te omona so na yebi so eza ba eve mususu na lota yango mais eve muso mona vandi boyo kamona wana ovanda na ozo inspiration omona moni biso ba artiste tozala ba prophète omona tozala ba prophète awo vandi boyo amona musika
ngape na personne na fani pe na omona musika eza na ndenge mabete bato bakasi wana bangisi bango te na bangisi bango te omoni biso ba artiste tomonaka monde réel tomonaka monde invisible tant na lobi monde invisible ezali image moko boye mutu kuta okanisa yango te yo tala mapata par la foi kaka mayo oso koma yo tala mapata omoni pembe menga ta suna omona mapata ba dessin bimini mapata na tala nzete yo mona makasa mena mona ngana mona dessin ya makasa wana epesi tan sous forme on est déjà par rapport à musala nous osala OK omona OK na sens en tout cas merci beaucoup na habité moi mot de la fin va tout se séparer na biso ni non ko le batom sur na chaîne et komelio ou soit ni non ko le na baimbo ka bana mboka eloko kana ngi na loba na pesi na nous chaîne na biso oyo ye ko rendre biso ya biso podcast ya biso podcast mbote belé na pesi DG mbote merci DG na musala kitoko ba image ya swe cameraman ya swe mama journaliste ya swe réalisateur ya swe nyoso ya swe ezaka makambuka lokola kaka ya biso na pesi équipe mobimba mbote nalingi kaka nabeta nalinga kobeta setete mpona aza menize te nalinga naloba bakonzi ya mboka il faut tosima na maboko totombola biso nyonso mboka omoni Congo tozwaka lokola Congo eza elamba ya monene siko esengeli bato ebele nde batonga ntango babi bato ebele musicien mpe aza na kati fatonga comédien mpe aza na kati scripteur mpe aza na kati peintre aza mpe na kati tous les artistes mpe aza na kati na bato mpe ya gouvernement omona biso nyonso totonga Congo tosala Congo na biso ezala malamu na makambo nyonso omona eloko na mpe betaka sete mama ministre respect mama tala pe biso moi visite pe ezalaka pe bien tosololaka toyebanaka oyebaka biso soki moyen pe ezali rendez-vous pe toyaka na biso napesi kaka mama ministre mbote mama ministre kiti a bambote kaka ebele. OK, merci beaucoup. On a vraiment dans un cas de télé quand des beaux monde donc tout ça qui vraiment na mettre na pesi madame Nangai Sandra Etemeto mbote belé mama o nda sala ndenga na zaso bato ba mona litama ezande yi ezaye na pesi mbote belé OK bato mususu bino pe na linga pe bino ezaka te mama Sandra Etemeto nyonso na linga mina pesi Kongo mobimba mbote famille na ngai mama na ngai papa na ngai bandeko na ngai nyonso ya bandeko ya musala bandeko ya famille na pesi bino nyonso mbote. Merci beaucoup quand on retourne ba que toi vraiment na kata télé bisika pena ba olamba ba œuvre d'art ngo donc bango ye quand de besoin mon information vrai o ba bien za jeune garçon donc il va aussi les gens c'est pe qui fashion c'est pe ndenge ni je sais pas mettre aux ana ye a ozala bilamba na ye eza ya okata vraiment donc il est là bayibi bo mwana na sens ni oyo mwana akoyi kosala mbe ye asala ngote voilà omona aza pe na souci pa la tapelo wa baninga mbelamba neza okata la lipapa pe eza pe ya okatana OK omona bayibi aosenga ba valoriser pe omoni ndenge bakotisaka bana baona kati ya ndako ye bakota ye. OK, merci beaucoup quand de besoin mon au crocodile donc tout ça vraiment na télé bisika ba olamba bango mais to suka na télé awate to zo bima pe to ketala bisika ni ba osaba papa ba rafia et sika ni ba zo to zaida pesa ba kiti ba kiti kuna ba zebola ba bitunga bikoti o bo mon président o to pesa ngana za na président kabelinga na mutonga et puis atoye na télé sika ba olamba ba nini
babikeko voilà et puis touti kuna presque aussi ebelaki déjà esika baolivre baoteka et puis tookesiko na usine oyo baosala mapapa mais toujours ya rafia tosona mpe moke toyeba basala yango ndenge nini à suivre ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati